pona koloba ke tozosala kaka mosala na biso ndenge ezalaka. Bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde, to inviter tout le monde oyo azali amoni ke azali na sujet na ye ya malamu to ana besoin aleka na plateau na biso po to partager na baye nyonso bazolanda biso à travers dans le monde na nsima ya Congo Tchèque benga biso na numéro na biso ezali affiché non ke ko parler derrière boss et osala bien te. D'où soko moni ke yoza mayele koleka boss Sibu Mutombo ekozala malamu bandeko boya bobenga ye po bosolola bomemela ye oyo azangi noke tosala polémique balobi site oyo ezali sans polémique tozosala publicité ya mutu te mais tozosala kaka mosala opali azana besoin ya pub na ye ya album na ye to eloko moko songolo tokosalela ye mais tozofinga bato te tozokritike bato te toboyi polémique tolengi kaka nde mosala ebotami eza bébé il faut melamiliki il faut nguluma petambola bandeko balanzi toboyi polémique oyo alingi atravaille na biso toboyi te benga biso tokomela biso na email na biso. Oui, bandeko Congo check ya ye moko le boss Mutombo na kati ya Bundes to ana Marie Rima chocolat frappant. Ya ye moko le boss de tous les boss. O balo baka, balo bala bango, mais tu bango contenir. Oui, bandeko balandi ya Congo check ndenge na uti ko expliquer bino tozoni sus na studio na biso na sujet oyo bakomelaki biso ya bibota bota na ndeko mobali Philippe Kalonji na mboka Bruxelles. Yende mutakomelaki biso sujet bandeko o bazolanda biso partout dans le monde nangaki na expliquer na moki avant na banda sujet oyo ndeko Philippe Kalonji akomelaki biso koloba ete tozolobela ngo mutu tezali sujet oyo eza histoire vraie ndeko Philippe Kalonji akomelaki biso pona ko expliquer po ngana vanda awa pona expliquer bino eloko nini ekomelaki ndeko na biso mwana mwasi oyo azalaki na mboka ya Lubumbashi oyo tobengi bibota bota eza teke tozolobela mutu moko boye no eza lisolo na ngai te eza lisolo ya mutu tozobeta pe teke lisolo moko fonde non ndeko na biso Philippe Kalonji yende avivaki histoire wana ndenge elekaki na mboka Lubumbashi nde akomelaki Congo Tchèque po to partager na bino bisika bozwami na bandako bopesa pe baide na bino bokomela pe biso to solola na bino elongo to yeba vraiment eloko nini tokoki kosala pona bana basi oyo bazobota na sens te bazobota bana kaka po babota eza na ndenge ya mabe te mais eza na ndenge to partager bisika tozwami na bandako toyeba eloko nini oyo ebengi kobota pe kozwa éducation ya bana. Événement. Oh, Ezaya Koyinda, na ville ya Liège. Concert ya Kafu organisé par Yemoko Benonsa na Asbel les clans. Les Césars du clan Langa na les anciens tels que Malaja, Adamon, Bando Zalape, Longo na Bisso, Bandeko, Ezaya Koyinda. Et pour les amoureux, les 17 juin 2017, à partir de 22h jusqu'à l'aube, Bozangate, et Bozala, événement sur Ernest Marmel, numéro 6, 40 020 Liège. Droit d'entrée, et le Pamba, Bachekaka, 10 € ya Pamba, ya Bokamwa, Boya, Boko sepela bandeko. Vraiment, tozeli bino mokolo oyo, ekozala ya kobeba mokolo oyo. Bandeko balandi lisolo yango ezalaki boye, ezalaki na ndeko mwasi moko na mboka Lubumbashi, na mboka Mbujimai plutôt bolimbisa ngai, ezalaki na Mbujimai ndeko wana azalaki mulele oyo tobengi chel abandaki kosala bavi na ye ya kindumba
na ndenga bandai kosala ba vie na ye ya kindumba ya kotombe ndeko na biso mwasi abotaki mwana na ye moko na mwana wana le aboti alaki na mama na ye pe na mboka Mbujimai ye ndeko na biso mwasi ya kotombe ke ifole ye abanda kotambola ndenga mesana kobima na babutu tango abimaka bandeko na biso kozolanda biso ye atikaka mwana epa ya bavoisin du epa mama na ye to akangelaka mwana na ndaku amelisi ye kisa pongi ake kosala bavi na ye eloko nini yaki kokomela ndeko na biso mwasi wana eloko ekomelaki ndeko na biso mwasi azalaki na matanga moko ekweyaki na vili mosusu ekangamaki na Mbujimai pembeni esengaki ke ndeko na biso wana na baninga na ya bandumba bakende matanga wana eloko nini eyaki koarrive na vie ya mwana mwasi wana abengaki mama na ye po aloba na ye ke mama nazolinga na deplace otikala na mwana mama na ye aboyaki alobi ke nalingi yo na bavi wana te il faut tika bavi wana ochange na kotikala na mwana te eye kosala ke ndeko na biso mwasi alobi ndenge mama na ye aboyi apropose bavoisin pe bango baboyaki babi ke non ozokende mikolo misatu ezali ebele tokotikala na mwana te soki kaka mokolo moko tonzimi me ekokende mikolo misatu eza ebele kotikala na mwana bato boyebi kaka bandeko eza ngambo kogarde mwana motu pendant 3 jours mama na ye aza te boyebi te eloko nini ekokokoma soki malade soki likambo bavoisin na mpe bazalaki na raison na bango baboyi na bango kotikala na mwana eye kosalaki ndeko na biso mwasi avandi akoti na ndako araisonne selon ye selon makanisi na ye amonaki ke eloko nini akoki kosala ya malamu bandeko balandi boyoka likambo ya kokamwa oyo ndeko na biso mwasi asalaki oyo biso tozali kobenga yango bibota ndeko na biso azalaki na bakamarade na ye na kati ya ndako ayebisi bango ok mama na nga alobi nakende kotikela ye mwana akosi bakamarade na ye ke mama na ye alobi akende kotikela koko na ye ya bibozelanga awa nazwa taxi eye kosalaki ndeko na biso mwasi ake kozwa taxi aye akani mwa kolia mwana dans le genre azokende kotika mwana epai ya koko na ye nde ndeko na biso mwana mwasi wana tellement ezalaki kitoko mingi bino boyebi kaka bafille ya baluba ndenge bazalaka ndenge batonda banzoto batonda babote ebele bapembe bino boyebi kaka genre ya basi ya baluba ndenge bazalaka ndeko na biso mwasi wana akoti na mwana na kati ya taxi bandeko likambo ya kokamwa akendaki na ye mosika te akosi abaluki kaka na aveni oyo ezalaki na nsima tellement ye azali ndumba azali na ye mulele ayebi secteur na ye bien ayebi biplace nyonso oyo akoki kokota na nsima wana ezalaki na hotel moko oyo bango barodaka bino mo boye ba genre ya hotel oyo ndenge tolobaka batekwe hotel moko ya eza genre ya bainter te bamemeli te eza hotel moko kaka ya basima ndaku genre ya ba 1000 francs ya ba no boyebi kaka hotel wa moins cher ni na mabulu ndenge ezalaka ya batoilette mabulu ezalaka pour bino mo boyebi kaka ndeko na biso mwasi ayekokende tema na hotel wana bayebi ye akotaka wana aya akotelaka bango mbongo bango bakipe ete bamoni kaka muntu aleki na nsima ya wese ndeko na biso lere aleki na nsima ya toilette ayeko arrive ke mwana mwasi wana aetufe mwana akangi mwana abomi mwana tellement azalaki na bonne santé te aliaka bien te amelaka miliki te mwana santé malonga te elobi ndeko na biso miyoto mwana koma na ye miyoto mwana akufi lere akufaki bandeko boyoka oyo nga na yosalanga mpasi nalobi ke mpo na nini kimotema mabe ya boye soki omoni olembi mwana baofelina eza na bandeko na biso oyo basali yango bazoluka bana babokola eza na bato oyo nzambe mpe nanu apesi ye mabota te bazolala mabumu na se bazoluka bana pourquoi pas okende kopesa ta mwana epai ya ndeko oyo azoluka ta mwana aadopte na ye eli okende kosala arte moko ya bongo eza malamu te biso bandeko basi
totika ba comportement wana ya kobota bana ebele tozobota ba 15 tozobota ba 20 tozobota ba 10 mais tozokoka kozwa responsabilité na biso amete bana bazolia bien te surtout mingi pe nazomona awa depuis tokangami kaka bana bazolia ba frites donc de lundi à dimanche moi naliaka kaka frites mais biso bambongo tozokanga tosala mama kelemba tosala ba sentiment na biso eza malamu te bandeko botala likambo ekwelaki ndeko na biso mwasi likolo ya bibota alingi kaka ye asala vie tozobota me tolinga tokende banganda tolinga tokende mela masanga ebongo bana na biso lobi avenir na biso nde bana wana tozobota kosala ke ndeko na biso abomi mwana lera abomi mwana bilongo bebi na Afrique ndenge ezalaka ba toilette ko mabulu wana oyo ebimisaka bamukolo wana na légère tobika ngo bamukolo po esala kelela mingi bato bazolanda biso à travers dans le monde na Congo tchèque eyosala plaisir na bandeko na biso nyonso oyo baosepela na Congo tchèque bipai bozali boyoka vraiment likambo oyo ndeko na biso azwi mwana akotisi ye na kati ya libulu ya toilette akotisi ye lere akotisi ye mwana yango azindaki nyonso te aye kozwa likolo na ye moko afini mwana tellement azalaki na talent apanzi mwana kan mwana adindi na kati ya libulu ya toilette bandeko basi mpona nini motema makasi boye nzambe apesi yo mwana zala na bolingo soko mwana ye kokobota te batonga ezali zwa tonga mokolo monake okoki oye kobota okei oboti mwana na yo pourquoi kosala boye mwana akomi na âge ya 2 ans oye koboma mwana ezali malamu te ndeko na biso aye kobima na toilette abimi na ye na nsima akei azwi taxi achange taxi mosusu aye kozonga na ndako bakamarade ne batuni ye ndenge otiki ye mama natiki mwana mama nzimi natiki ye na quelque chose akosi bakamarade na ye baye kokende na ville wana oyo ekangamaki na Mbujimayi bandeko na biso mwana mwasi wana koto akendaki tellement ezalaki matanga ya moto mbongo oyo akufaki bayebi kaka ke baministre bakozala badepute bakozala bato ndenge na ndenge bakozala ye azalaki intéressé pour ke ye aganye bato minene na kati ya matanga wana koto mpe akendaki asali bavi na ye pendant 3 jours aye kozonga ndeko na biso mwasi l'air ya zongi nde bandeko eye kosala ke après 5e jour na ye mama na ye aye koya epai na ye na ndako kaka ndenge ezalaka bamama bolingo na bana na bango esilaka te po eza bolingo ya libela eza makila na ye ayoki mama nakende kotala koko na nga na mwana na ngai mama aye kotala koko na ye na mwana bakuti kaka mwana na ye avandi ovandi boye ozomona na te ndenge nini te navandi oboyaki kozulanga mwana yango navandi na nga abi te nayela koko na nga mwa babombo ndenge ezalaka o te koko no aza te koko na nga akei wapi o te koko na yo akei epai ya papa na ye alobi depuis obota mwana wana lelo akokisi 2 ans natikala komona tata na ye te lelo tata wana bimi akoki kobima boye te sans ke akutana na biso baboti na yo il faut sola na biso avant ya zwa mwana koma ya kozwa mwana kaka boye akende na ye non na pesi papa na ye ponga na tikala libre na sa ba vie na nga po yo olingo tikala na mwana te mama na ye pa lobi pas question ngafu na mona tata wana oyo abota na yo po abebisa vie na yo soki lelo yo koma boye parce que po na vie ya mwana wana ndeko mwasi abandi munoko makasi kaka ndenge ezalaka aboyi kolakisa mama na ye bina kotika pe likambo oyo boye te ngafu na landela mwana mobali wana nayeba epai koko na nga azali bandeko balandi kaka ndenge bozolanda biso yosala plaisir na bino moko na site na bino ya kitoko Congo tchèque eyosala plaisir a trop na poste na ngai esi Bumutombo na pesi oyo bambote ebele esika ozali moko pose balobi histoire oyo osala mpasi na motema mingi biso bana basi totika bibota totika pe kobwaka bana totika pe komaltraite bana na biso nde eye kosala ke ndeko na biso mwasi abi na mama na ye na kolakisa te
maman na lobi ko lakisa abina ko lakisa te et ko sala maman na yake na la police alobi non ko kotika likambo boete nofana kende na pas chef de quartier ndenge lobi ke mobali yango aza pembeni il faut na kende na yeba na solana chef de quartier pa ba ko expliquer bulu boyebi Afrique ndenge ezalaka maman expliquer problème na ye mwana mosa tche na ye munoko makasi chef de quartier bino makambo yo eza na niveau na ngate ndenge moko aboyi na ko kolandela ngote maman lobi jamais na kotika ngote maman akei pa na la police alors bien porter mwana mobali wana plainte mwana na ye femme maeti et pas ya mwana mobali wana alakisa mwana mobali wana oyo abotisaki balobi ya mise balobi bisiko zali na mboka Bruxelles balobi ye moko mise kabuya motema ya kai na Bruxelles balobi grande sœur na ngai plaisir à trop ne mobota bana na ozo boko la paix au sommet bango palin et au sala plaisir à trop balobi maman azala rande bongo donc yo moko ebika ndenge zalaka moi si wana aye kokoma na la police na maman na ye lobi na la police non mwana na ngai abota mais papa ya mwana mona na te lelo papa ya mwana bimi soit disant apesi mwana nga na lingi na ba esika koko na nga akei bandeko balanzi ba la police pe balobi na ye non maman na yo azali na raison il faut okende kolakisa esika mwana azali bandeko balanzi e kosala ke mwana mwasa lobi akende kolakisa azokosa pe la police bakoti na kati ya mutuka babandi kokende ya moni babandi kokende bazotuna ye place ni nazokosa te tokende ndenge kaka ndeko na biso Philippe Kalonja komelaki biso ndenge tozolanda lisolo bakei bakomi liboso ndeko na biso mwasa lobi ote bozela na mokie babi tozela ndenge nini nungu boyebi kaka bapolisi ya Kongo ne bazaka na bango brutal ke baboboye te o mwana akufaki ndenge nini yo lobi kotikaki mwana epa ya papa na ye siko ekomi mwana akufa ndenge nini ono l'air na voyageaki na tikaki mwana na ndako na ye kokuta mwana akufaki babi makambo ozoloba eza clair te mwana azali wapi mama na lobi non azokosa bino apesaki vraiment mwana epa tata na ye mbona na makambo azoloba te azokosa ya lobi te nazokosa te mwana akufaki nabwakaki ye na toilette balobi mama na lobi bolanda makambo azoloba te azokosa mwana apesi mwana epa tata na ye akende kolakisa kaka tata wana biso tomona tata wana ye pe alobi te nabwakaki balaposo babi me tolanda likambo oyo ye moko azoloba po ye moko nde azoyeba eloko nini oyo ye azoloba na biso tokende totala esika oyo ye abwakaki mwana bandeko balanzi ye kosala ke bakomi si na place yango oyo ye abwakaki mwana na libula ya toilette na place yango wana alobi ke nabwakaki mwana awa balobi yo obwaki mutu awa babi oui nabwakaki ye awa babengi bajeune kaka ya quartier bazaka bacourage ndenge ezalaka kaka na Afrique bango pe baye babi tokopesa bino mwa baba quelque chose mais babi non faut tosala eza likambo vraiment eza sérieux bato babandi kopepa bapepa boye bamona motu ebimi bakontinue boye bamoni loboko kaka etikali skelete apamba mwana asili botala kaka bandeko balanzi ya Congo check mwana lali pendant une semaine esika bongo ata yo mokolo soki babwaki yo je pense pas que nous sonne na yo atanda mbeko monana et monane ata eloko te bakangisi ba mikuwa nyonso wana oyo emonanaki bakie nango devant ne pas ba juge maman ni alobi mwana aza démon aza ndoki comment ko kosala likambo monene boye babi ke no fo bakanga ye bakatela ye prison na ye envie et kosala kende kona biso mwasi akoti boloko kota ki na boloko na ville ya Mbujimai ndeko na biso wana aye kokutana na kati ya boloko akutani na chef ya prison bandeko tellement zaki kitoko mingi azokwisa bato nyonso na boloko bazolula ye kaka chef wana moni kaka mwasi oyo akoki kobala
ndezalaki mwana mwasi wana ekosalaki basali plan na bango ndenge nini akoki kokimisa ye na kati ya prison po ye mwana mwasi wana akende na ville oyo ya pembeni ekosalaki ndeko mwasi wana bakimisi tellement makila mwana wana ezali makasi ebandaki koderange ndeko mwasi koto akendaki bandeko balandi ya Congo check balobi toya ebele balobi ekoyinda na kati ya ville ya Liège balobi le 17 juin le 17 juin toya ebele tobina balobi ekosala plaisir à trop na bandeko nyonso ya balandi ya Congo check équipe mobimba ya Congo check pe ekozala na ye moko le boss Sibu Mutombo balobi le 17 juin toya ebele na kati ya ville ya Liège le César du clan Langa balobi le 17 juin le César du clan Langa balobi tobina elongo na bango le 17 juin 2017 na équipe mobimba ya Congo check ekosala plaisir à trop balobi na Aimé Dollar na kati ya ville ya Akene babi Aimé Dollar kozanga te le 17 juin ya katobine longo na Innocent Tanga kozanga te babi vie na ngana on la plaisir à trop et ça linga sengo tozongi le soso ndeko na biso wana ekosala ke mwana mwasi wana bandeko balandi ya Congo check bisika bozwami na ndaku ye mwana mwasi wana akimaki tellement azalaki na kaka ndumba kotikala kaka ndumba tellement azalaki délivré te ayeko kima lisusu chef wana oyo abimisaki na prison ayeko koma na mobali mosusu mobali wana alobi na yeke bazonga na mbujimai botala ndenge molimo ya mwana na ye ezomema ye mutu bakimisaki bakangaki ye boloko ya libela azongi lisusu na ville ya mbujimai esika azongaki mobali oyo amemaki azongisaki ye kuna azalaki mutu ya makaya komela badiamba komela mamasanga ekosala ke mobali yango atikaki soki $5 na ye likolo ya mesa ye mwasi nzala esalaki ye alie mbongo ya mobali lera ye atuni ye alobi mbongo na nde ezalaki nanamela diamba na nga ye alobi nasalelaki bandeko boyoka likambo kokamwa oyo ekomeli ndeko na biso mwasi wana ekosala ke mobali abandi kobeta ye abeti ya mort mpe abomi bandeko lera abomi esili wana te kaka lolenge oyo yekuti asalaki mwana abwaki ye na libulu me ndeko wana ya mobali akati ye nzoto bandeko akati mwana mwasi wana nzoto nyonso achango na kati ya sac ye alingaki nde kobwaka yango tellement ye mpe mwana mwasi yango molimo na ye ezalaki makasi bato bamoni ye moto atuni ye oyo nini boye na kati ya sac oyo te eza poubele abi poubele yango ndenge nini boye ezotanga makila bandeko moto wana tala boye moto akangi ye abeleli bato baye kotala oyo nini oyo no eza nde mwasi na nga na bomi asali yo nini aexplike babengi la police boyoka sikoyo likambo nini oyo ekoinsidaki vraiment oyo ekamisaki Philippe Kalonji bisika baye na mboka Bruxelles oyo akomeli biso lisolo oyo kaka esika basambisaki ndeko na biso mwasi mpona mwana na ye les mêmes places oyo bamemi ye mpe na nzoto na ye lolenge bakataki yango baye nango mpe kaka les mêmes places le même mutu oyo asambisaki ye mpe nde aye kosambisa nde babengi bato ya mboka ya village baye kotala ke babomi mutu bato ya mituni babomi mutu ye mobali abomi mwasi yango mpe abomaka mwana mwasi abomaka mwana bazokamwa bamimi ye bakanga baye non boya kotala teme bazaki foto na ye batie bato bazonzima te balobi yimeye akoko bima na prison ndenge nini parce que bakatelaki ye déjà prison na ye ya libela akomi sikoyo libanda ndenge nini bandeko balandi mwana mwasi wana basambisi ndeko na biso mobali oyo abomaki mwana mwasi wana
na place kaka oyo ndeko na biso mwasi abomaki mwana na ye nde ye kosala kokama ni yango tolobi bibota bota tozozonga mpona koloba bandeko ntango tozokumba mokumba tozokumba mpo oza na bolingo ya mwana to ya bana na yo mais lere mwana moni mokili soki omoni ke oza na besoin ambiance to olembi mwana bato baza ebele bazoluka bana même na Afrique même na bandeko bazolanda biso na Europe tozomona yango ebele tozosundola bana mpo kaka okende nganda okende boîte bavi wana esilaka te ambiance eza na suka te mais bana na biso baza babolingo na biso ya libela amour éternel tokokende na bango libela na libela eza lokola bolingo oyo nzambe azala bango na motema mpona biso bandeko todose masolo ya banganda todose sentiment ya vie ya mokili oyo ezomema biso na banzela ya mabe ebele ya mabe ebele olingi bainformation solo zwa abonnement na Congo Check TV ya Grand Maître Grand Mopao Sibu Mutombo na kati ya Bundesi. La confirmation ya solo epai ya Sibu Mutombo Congo Check. Oui bandeko ya Congo Check ndenge na uti koyebisa bino lisolo ya ndeko na biso mwasi ndenge elekaki na mboka ya Mbujimayi balobi mpona kosukisa lisolo na biso ya lelo bandeko totongi lisusu mpona koloba ke tozosala kaka mosala na biso ndenge ezalaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde toinvite tout le monde oyo azali amoni ke azali na sujet na ye ya malamu to ana besoin aleka na plateau na biso po topartage na baye nyonso bazolanda biso à travers dans le monde na nsima ya Congo Check benga biso na numéro na biso ezali affiché non ke koparle derrière boss et osala bien te d'où soko omoni ke yo oza mayele koleka boss Sibu Mutombo ekozala malamu bandeko boya bobenga ye po bosolola bomemela ye oyo ye azangi noke tosala polémique balobi site oyo ezali sans polémique tozosala publicité ya mutu te mais tozosala kaka mosala opale aza na besoin ya pub na ye ya album na ye to eloko moko songolo tokosalela ye mais tozofinga bato te tozokritike bato te toboyi polémique tolengi kaka nde mosala ebotami eza bebe ife mela miliki ife nguluma mpe etambola bandeko balanzi toboyi polémique oyo alingi atravaille na biso toboyi te benga biso tokomela biso na email na biso eosala plaisir na bandeko bazolanda biso partout tozongi mpona kopesa kaka mabanga na biso ndenge ezalaka balobi na ye moko Mutombo Pano na Suisse balobi Mutombo Pano na Suisse pourquoi pas na Freddy Chibango depuis Bruxelles bango tebele sekozali balobi na Joli Muteba ezosala plaisir Joli Muteba fia kashkai kande na bengaka ye 30 000 apamba Ariane Lukelo pourquoi pas na Ariane Lukelo bado etali mwasi ozomisi lokumu pa nzambe donc Taïlanda masolo carré balobi osala plaisir na Caroline Humeur motema ya Willy balobi na mboka ya Stolberg balobi Willy Mulamba pourquoi pas na bainyoso bazolanda biso partout dans le monde na site na biso Congo Check bambote ebele na bainyoso balandi sujet na biso ya mokolo lelo tozongi lisusu mbala nsima mpona kosola na bino tolanda